talaka na pasteur akoya et bon mutayimba chacho akoya tete premier mutu toyoka ka tobola mosi na toyeba ke kulu na pasola mosi na lichette mais premier congolais to découvrir ka zoksa mosi na vaseline pasteur te yo ke musala na yo c'est que lingi so la posa ba respecter ka musala no ba respectango nga na sala place ba mbali bazarate nga odile oyebi na bano sa musala banda ajini. Merci. Président Mapa Kabelo Mbongo Fala la onan. Ils en ont ma benan, yo moni vieux tu ko bong sa ba danser ce n'était. C'est comme moi si moi ça mama bongo mama lo babongo mobile ne oyo le kana. Soki moi so lingi te ba pasolo tomate ba pasolo te. Parce que mobile a un esprit faible. Soko yele doro flash ko pasola. Aroye ba na sima ko zaki danseuse. To pesa mibale ba faute te. Nga pesa mobile faute. Mobile faut ba ta ba 12 femmes mobile bango poto doser. Ba drago atana ba paka juma wana ba deni les bazanga no ba so pasola tomate. Muto azana mental a ko isa marape na divagation te. Bon, d'abord, premièrement, nous faisons dans le Kouta. Il y a un papa qui a déjà così. Papi le prince c'est mon frère. Au moment où on passe à la télé, ils ont makambo ya zoloba. Oh ya yebi pourquoi zoloba? Ngana ko condamner te. Mais ceux qui makambo faire kolobe déranger. Ngana koloba premièrement, il faut pas à la déranger. La personne a cause a peut-être dérangé cause à Odile Manzaka. Pourquoi? Yé papi le prince a outé ko kenare pas faire. Ayeba été que bango babalukaka. Oh. Au moment où tu es parti, tu es rep, cela veut dire que tu es à bon terme. C'est ça. Mais est-ce que tu as un kenda qui est avis à Wera? Wera, il y a un kenda. C'est que bien beaucoup mais déjà dans relation mob quelconque. Mais au moment où il y a que peut-être tu as un sou Wera qui est courant, il y a un rep naï. OK, leki o elekaki. Na retour Wera talité bazaka bana bazaba frère. C'est que muta bongo sera lobi likambo. Pour y a ko calculer répondre il faut raisonner mbale belé. Parce qu'on rattrape peut-être on a foufoli à qui on habite et qu'on rattrape mais ça rattrape là nazali papa leki non nazali papa leki donc vieux nanga kuletu na ngai oyo nsome azali vieux na ngai soko oloba bien nazali oba neti mwa papa leki faire abetaka na bisote batu oyo ya lobi kaza papa leki eza azolobela il faut que yamba lokola ba Bill Clinton basel osgram baza viva bakufite baza pe na ba porte parole la bato balobelaka bango côté na biso to kangi karake aza papa leki mais papa te on s'arrête là tawo maison de réseau sala nazali parmi ba cofondateur ya maison de alobi lisusu alobi nakoki pe kozala cofondateur nakoki kozala eza mutu azo supposé aoloba te keza bon même si so aza cofondateur ezo dépendre na biso kata alobi pe kana no te kaza fondateur c'est que na alobi le côté. Parce que ngana yo peto yebi que si le faire c'est grâce à le roi de la forêt. Est-ce que faut tout ça là sous débat? Nga pena so le but ça peut mission na string ngana na après. Oh, yo pour ça. Na string. Mais que na mettre au banda okende pe bongo. Et bongo biso into sous ça ka plage yango kana mai. Il faut bande que pe na émission. Je me so yepe bien string nga pe soutien yo pe string to betis ko no émission. C'est instantané. Ba to faut ba yo ka pe goût. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder à travers notre chaîne de référence Congo Mokili. Bienvenue, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure de laquelle vous êtes en train de nous suivre à travers notre émission à cœur ouverte avec votre humble servante Fallon et Congo. Et Congo Yaba Fallon, comme toujours, derrière l'actualité. Nde tout est koloba makila wenge et sauter lisusu makila wenge eza ko sauter toujours
pona yango nazwi bino moko ya bana ya wenge moko ya makila ya wenge ameka mpe koexplike biso qu'est-ce qui se passe na wenge nyonso to en général tosangisi na bosante kosenga merci na mon réalisateur Arnaud ya Node na mesami kobenga ya Node pourquoi pas na ba nyonso to o basutena kanga pardon de près et de loin Aline Mwemba la tata de mes enfants pourquoi pas docteur Jackson Lubango la France na peso bambo tebele Kati et Congo ma petite sœur chérie gros bisous à toi Nazana Odile Manzaka bonjour. Ouais, bonjour à tout le monde et bonjour Odile Manzaka la fille iPhone 14 vraiment tout le monde a 4 et sous la film Samsung c'est tout cela non le iPhone 14. Merci infiniment à toi le gouverneur de Montréal, il s'appelle Yves Yenga. Et pourquoi pas Stallone Mabi et guichet fermé, lui c'est les Kashimani, les dollars bivores, l'homme qui vibre avec son argent et c'est les dollars. Stallone Mabi, Francine Gonda, Akokata Kata. Et je salue mon partenaire, il s'appelle il s'appelle les grands déclarants de Luanda, il s'appelle Pablo King Suka film mikono boki mo trop te batu ba ibanga etro na olanda émission to komika Pablo King vedi penda kongola lingara mo bossa bimate mais Pablo King les grands déclarants soko pusani pembe no mona Seigneur Nzambe et Odile Manzaka vous salue et pourquoi pas ya Jori Mbuku au commissariat Basango pas ya fils Kinkela toujours mis en place na Paris et pourquoi pas Dr Pichu Musungu et Yaya Moto na PCP Mbalamo Papi Kakol Sekutu la Sebondo ya machine basala moté malinda énergie et pa iwa pipe na bosanate Dr Gingombe na Fredicide to pese basala ma papa Alain Milungu au commissariat Bambote. C'est déjà Odile Manzaka, CP Yamboka, moi Sinzambe, Kondo 13, Liso Mokondi, Lito ya Mokondi, Mutabianti, Bakisele mandat d'amener. Ngamo seksanga. Obiso atangi bakomo na tuana ya munga mopena sekarape. Mais parmi bakomo on dirait ya moi bien zanakati. Est-ce que tu okende bien? Écoute. Ndie bakombo wana tu ya moi bien zanakati. Enyame. Gardez Nigeria comme coach. À vous la parole. Voilà, bonne masango ya maison mère. En tout cas, tout doucement, merci beaucoup à toi aussi. Et pourquoi pas PDG Shaggy Voulouzi et Kams Mamba, l'homme aux cheveux blancs, na Pesebino Basalam, PDG Shaggy Voulouzi. Il y a plein de choses à peine, moi besoin de parcelle, tout le monde tout bien. Et vous avez peine véhiculé parce qu'on dit la ligne à mon véhicule, t'es pour na bang à rendre prince. Voilà, ce que sont les gens à moi véhicule, il y a bien. Moi ma pas on paye à bien et quand ce business à Zanaïwana, donc PDG Shaggy Voulouzi à Zanaïwana, donc par rapport à l'image, Marambutu, vous contactez Odile Manzaka, moi tout bien. Maramutu wana vraiment TBC na peso basalam est-ce que tu okende bien voilà et Wenge Musica Maison Mère c'est vraiment à merveille et le 27 déjà awa batupena babongama parce que ezaka na date moko le 27 décembre déjà tokozala wana village chez moi chilling moi coupé au moninga na olata ba couper batu ba olela moi trop ba message ekoyaka moi trop dit les manzaka ke bana de reflash maintenant reflash tena ola sapinda ke na moi si nga pena so le bito sa pe mission na string nga na après oh yo pour ça na string mais kenda mettre banda okende pe bongo et bongo biso into suksaka plage yango kana mai il faut bando ke pe na ba mission. Je me suis bien string, un peu soutien, un peu string, to betis qu'on a émission. C'est instantané. Bah tu faut pas yoga peu goût. Oui, il faut pas yoga gouba ba que c'est pas ambo comme le bila wengi azat. Voilà des. Bon a gagné ba yu ma point. Pour obunda na ngandeni yo yana malobanga na yana ba argument na yana ba devoir. Place ba to ba comme pour la ngwana. Ya on a betel bango Jordan. C'est pas ambo kabale kanga na kutina mibali bilamba ba kokima ba kokufa. Ba robela ba kosa voyage. Bonne guérison, hein. Vous comprenez? Voilà, donc déjà, le 27, Batubaya wana pour couper aux appels à moins de 6 mois caleçon. Mais balobi bongonde. Oh, balobi bongo, bah, ça va ange tout bas en robe.
ba ange tout bazana soutenité ba ange sexy ba ozala voilà c'est que ce qu'on a bandule biso ce qu'on ozala wana le 27 on dit les manzaka mo eloko elemba et puis pourquoi pas Élysée Bokota ska mon général bien baptisé chez les rois de la forêt pembeni wana bien mettre nanga nazala ranai champion d'homme un coup bibon un coup de tête mitraille son appelle si modo de koufi donc le 27 à ne pas manquer tous à la wana pendant par rapport à game quand de tolingara moi bateau ba milara moi ni ba meli biso batakoka na mai mais kuti na biso ndeza koka mai nga pena kuti na ngeza bilamba na koka bato pe bakoka ngo te ya manga ne bele onyoso to nzunzo onyoso to ka mai na koka ya bien nango siko kozala bongo te nga la na musingo mbeti mutentimante la na musingo mbeti donc ba singo mbeti tu ba ra moi boy ndete omoninga na zawana donc c'est un peu ça donc bato tout ba le 27 déjà le lundi toza awa tinga na olongwa ana ke maman répétition quand on a le baki tozongeli ba répétition comme d'habitude na masimani mba déjà wana toza mardi mercredi jeudi et wana pena direction Éthiopie et direction Gambela donc ce ko oye wana bala moko place mo ezana 155 to répéter wana 17h à X time voilà 17h X time bino nyonso le 27 au novembre ou décembre novembre au toza novembre au kaka bino bo so tsa ba date mo couper ya te toki basengi biloko lemba basengi bongo pa le roi de la forêt puis na vidéo alobi oyo ya sala na mutasala te voilà oyo ya sala na mutasala te odi le manzaka tolandaki Ferrego alobaki aza cofondateur ya Wenge Musique non Wenge pardon ya Wenge aza cofondateur ya Wenge Musique maison mère Papi le Prince aleki a boyango alobi non na cause cofondateur parce que Wenge c'est Werason tout le monde le sait Wenge c'est Werason mais façon à kendela qui n'a fait non c'est pas aussi mal monde to zaraboy voilà chacun azana air tout akoyi koloba mutu na mutu toko tia mutu maloba na kata monoko te c'est ça toko pekisa pe mutu alobeloko yo lingite mais quand même c'est toi ya mutu yo recevoir eloko toi-même tu sais que c'est pas vrai ndenge yo mo po yebi que c'est vrai te ndenge mutu mususu pe ayebi mutu mususu pe ayebi wana oyebi bato ba yebi wana baza combien parce que so que luka o loba likambo baloba te yela biso na ba preuve poto ndima que c'est vrai. Moi, ça ne dérange pas chez moi, allo papa leki ou quoi. Mon problème est que alobi aza papa te. Mais je m'arrête là. Parce que moi, mon tour de Yakoya vers les Kambumuto alobi, c'est déranger mon logo. Si tu n'as pas dérangé mon logo, je ne vais pas intervenir dans ma Kambo lobby. Ça dépend des batumisus au Baoya, Baozon, Nandenge Bazoli. J'aime qu'on respecte mon logo, Nareto, on a pu respecter Batou. Parce que Flash d'aller accompagner Nareto. Nakoya ko créer polémique te nakoya peut ko provoquer batouté. C'est ça langage nanga e bouger te lo baka boye. J'aime pas comme on touche à mon logo. Mon logo c'est le roi de la forêt. C'est lui qui nous a créé tous à la haute aux alliés. Nous on dormait et ba parents na biso biologique ba banda kolala. Un we ramoko banda kolala te. Moi j'ai des lisolés à batumsu ba kanga ba pena na ba chambre pendant tomsu une semaine abi maraté kapo musique à wenge za wenge. Na pesi ya bourron pe la basalam. Coucou, mon loulou. Donc, on a passé Bassalam place à ça. On a des masolo ya bongo. Tout ça, on a mis tout. Mais, bateau siko bawe rawana. On va se sacrifier. Et ça, génération, on va bien à la 5e génération. On a autant de bateau pour na boy na polémique. Voilà. Na moment où tout ça, on a besoin de we raya, abandoyo kaba passe. Tout ça, on a posé ça. We rayo kaba passe, quand on a bangote. Ayo kaba passe na biso. Na biso comment? Ce moutou aleki alobi likambo bato bayebi ke za bongo te toleki ka to répondre ai c'est que bozo benga bango ba yok sawe rapace. Papi le Prince c'est mon frère. Au moment où passe à la télé eza makambo ya zoloba o ya yebi pourquoi zoloba ngana ko condamner te mais ceux qui makambo faire kolobe déranger ye ngana koloba premièrement il faut pas à la déranger la personne a cause a peut-être déranger cause à Odile Manzaka pourquoi ye Papi le Prince a outé ko kenare pas faire ayeba été que bango babalukaka oh. Au moment où tu es parti, tu as rep, cela veut dire que tu as un bon terme. C'est ça. Mais est-ce que tu as un okenda qui est un avis à Wera? Wera, il y a un okenda. C'est que nous avons beaucoup déjà une relation mobo quelconque. Mais au moment où il y a peut-être que tu as un Wera qui est au courant, tu as un rep. Ok, leki o elekaki. N'arrête tout Wera talité bazaka abana bazaba frère. C'est que moutou abongo sera lobi likambo.
Pour y a calculer, répondre, il faut raisonner m'balébélé. Moi, je ne peux pas raisonner. Parce que je n'ai jamais passé et pas un musicien. Na senga e loko, c'est impossible. Je passe pas. Ngana lingaka wera na ngana passe na bisengo na yekaka. Na kendaka place à mutu boete tete na kebeta matolo no sangote. Parce que lobby borozong c'est la biswango na reto. Makambo batu bayebi, bogoya bobaloli yango komi mabe. Et bon makambo batu bayebi te. Po ezala bongo te, je suis na wera nanga. Wera beti na kinkole na bongami na ke mikonga. Na mataka moto de awa ti ma campus pona kilanda wera na répétition. Nga wera nanga wera ou rien. Na intérêt à aucun de place à musicien mutu musu te po wera nanga na passe na bisengo na lingake. Mais tant oye au répondre faire obosani ko kendaka mukolo mo repa faire o kendanga na bitini parce que boyebi ke lobi ba koloba boloba tant yo ke répondre obenga ya rappeler biso ke yo kendaki. Parce qu'avant qu'on réponde, il faut réfléchir m'balébélé. Est-ce que Magambozo répondre aux arguments? Est-ce que Magambozo répondre aux raison? Parce que Robin d'aba polémique, il faut inviter cela. Faire à betaka na bisoté. Batu o ya lobi kaza papa leki eza ba azolobela, il faut que yamba lokola ba Bill Clinton. Ba Celos Grand, baza viva ba kufité. Baza pena ba porte-parole la bato balobela ka bango. Côté na biso to kangi karake aza papa le qui me papa te on s'arrête là. Parce que il a protégé le logo. Bato auto baroyoka pasi, c'est pas de nous bato ya maison mère. Eza bato ya yembaka na bango, les Emelia et les autres. On peut pas chercher des problèmes chaque jour non. La télé balobi ka te que photo le kaka poto la que to le kate. On peut expliquer mutu nini parce que bato tout bayebi. Est-ce que pour nous répondre à Moutou, on va dire que pour nous répondre à Moutou, il faut la valable pour nous répondre à Moutou. C'est ça aussi. Parce qu'on rattrape peut-être on a foufoli à qui on habite et qu'on rattrape mais ça rattrape. Il y a un moment zaka très dur. Même na rap na biso, j'ai un défaut ya ba musicien ba memanga na Moutou kana bangote pour na bo rappel lobby. Le seul Moutou kanga odi le na ebike na mataka na za palaise et ça chef kakol. Na pesi ba salam moté ma ligne d'énergie. Pour ça rappeler on a rappelé. Oh. Oui. Pièce par pièce. Je sais que yo la chef, nga na za petit awere, on a matin na mutukano. C'est ça. Et non de musicien. Parce que il y aura un jour, quel que soit. Parce que ça monde il y a ingratitude et puis dans monde rappelle. Le défaut que tu vas faire lobby yeba ke rofingi satan msuwera. Oh yaza innocent na kata makam. Bo supporta wera na nzala te pourquoi? Bo supporter wera na nzala, bo supporter na pasi, bo supporter na nyonso. Poto ya kapeto ganga makasi. Qui peut parler les cas lobano dit le banangani. Vous expliquer nga lisolo nini. Au monanga na mobile musicien. Au monanga na concert à musicien na kebeta matolo. Au monanga na rap nani na ko senga mbon. Mais ce n'est pas le cas et pas batu misoso. Mais tu viens pour provoquer. Parce qu'on y répond, tu peux répondre oui. Mais au moment où tu réponds qui? Est-ce que nous on est là pour toute ça guerre na faire? Est-ce que c'est important? Au moment où moi je passe pour ça guerre na ba ken pian, les autres sont où? Parce que c'est les ken pian oh ba eko kota azana wapi? Azako et pas kofi, ngana zana wera. Vous comprenez? Place toza. Voilà. Mais ndeni to komina faire na wera et où tu? C'est que tu yeba sou kilo wera te. Mutumsa ko le capable créer le connaît mo pour na buzz, soit à lobby. Mais comme biso to yebi, nous on est censé relobela wera makambo eza bien. Tu vois que cette intervention te capoto le kambale bilé na TV. O le kana TV o lo baté mais ozo finga bato. Bato yozo finga na retour ba mona nini wera mtatindi. Ba o finga yote. Mais ba ok déranger peut-être même pas ta soit na wera. Est-ce que to lingi wera? Vraiment. Te pour sa TV kaka. To le kato lo ba makambo eza bien. Est-ce que pour nous expliquer mutu ko yebisa mutu ke boy faut ko finga mutu? Non. Ngana roya ana ko finga na ferité. Na finga Bill Clinton na finga seloté mais na ko lobana o makambo eza na nzela. Na finga moi si j'ai intervenu na makambo seleyo o ya makambo ba concert parce que moi j'étais parti chez Kadima. Quand on m'a posé question on na répondre. Mais les autres passent pour quel but? C'est le yo betara na we maison merte. Abeta concert toi beta te et concerné we raté. Mais tant que ça bémission pour na yango, bo benga été kaya ofinga wera. Directement le retour que
Les allées que vous cherchez, mais les retours, vous évitez. Allez au bango tamsou mardi, retour et koya tamsou jeudi. Wana yo bosani au salaire mardi. Toya awat na semblate. Moi je suis pas hypocrite na liaka na ndako muté na dépendant na mututé. Naza hypocrite te pona betaka mutu matolo te premièrement, c'est ça qui fait Odile Manzaka. Na ebi mutu akita naza na nzala. Na ko bimisango libanda te. Pona ebi ke na retour ba finga wera. Poso kabelinga. O ebi ke na zana na. Na wera non? Na wera sans. Tant na yeko sengo kabelinga. Na dimne wera te. Voilà. Mais tout cela makam par rapport à Ndemat. Kilo odi le utwa pona lingi na miyeba nini naza. Nzala nanga mutako yeba ngote. Parce que nga na relaxer nzala. Est-ce que yazangi pe nzala? Parce que so kele la mutu nzala yepa koza na nzane malakisi te poani. Parce que toza bateau. C'est le contraire aujourd'hui dans la musique. Au moins, on a besoin de mutu wana bino mo boyebi que peut-être ba relation za no bien te. O komi pas na ndeni. Tango yeko sa be mission balebele, loba pe bien. Pourquoi au finga? Tango zo finga, tu appelles quoi? C'est pas les rankines. Tu appelles ba finga na retour to ba finga nan. Ba finga yote ba finga ouera. Oyaza innocent, makambo na ko de taliete. Faire le bazar papa les pas ça dépend des héritiers et des autres. Bato ba yimba naï. Il a dérangé bango bisoté. Na part na biso lobby. Wera na koki pe kozala. Toya to balola eloko muta lobité. Yo talinga pe natali. C'est ça. Nga na sala ke mission na les ondité. Je regarde pas de vie mais de j'aime que moi je cherche na mission nga. A lobby boye. Na koki pe kozala. Co-fondateur. Na koki pe naza lokola papa leki naza lokola c'est la supposition. Alobaki naza lokola te alobaki naza papa leki na. Non. Koya koko c'est la mutu likambute nga naza bato bo ça sera be mission na ya lokuta te po ba finga bato bato. Parce que yoka yo c'est signe mission. Voilà. Nga na fingi mutu. Yo c'est pas une mission. Mais le reste na memeli mutu nga na kumisaka problème. Ce qui na lingi wera na nga ya solo na ko éviter ba problème na ko tala nani na ko soindisa déjà muto yo fwandi na ana sona na ba député pour na wera o tala calibre na nga pe ba yesumba mi balete parce que maman moi je passe pour na yana dimne mutu ko kansate na oya boy ana yebo pour na eloko zate ya pas eloko za moto zate mais tangu na yaka na mambo za moto nga pe na za muta bien te au CPA Mboka Kondo très je n'ai jamais banga mutu mais je respecte mutu. Est-ce que tu as bien? Alors dans 15 jours na ça ouais la polémique na héritier na ferré na fali c'est impossible pour batika libana pe baleki il y a le roi de la forêt. Voilà. Au moment où Raboaka qui fali na ferré yo zaki na mukiliote asa ki on poani pour la kisabiso na ba fan ke botika kokotanga na mangambo wana te eza niveau na ngati. Voilà. C'est que wera fait il y a aucun musicien à Saliango. Ils ont bazo tambola toujours na mulongo o ba vie batayaki ngana ko yate kara po faire alobi bongo na yana comme sango polémique tali bisoté so qui faire aloba ikaza papa nde na nalo bakete a toucher logo voilà. Malobi papa leki eza bato yamba na bango bokendo yamba bango po basa polémique wana déranger bango mais ce n'est pas alobi lisusu alobi na koki pe kozala cofondateur na koki kozala eza mutazo supposé a lo bate keza bon même si so aza cofondateur ezo dépendre na biso kata alobi pe kana no te kaza fondateur c'est que na alobi le côté c'est que na touché le côté ezo déranger bato azayemba ki kaka na bango parce que au moment alobi aza fondateur a touché siko logo parce que nga na lobi na loba boye si tu touches mon logo je viens pour retoucher quel que soit le cas ataku toza na mundu ki nga na zaka na ba uzi pena zana bato bien te na simana nga so na fongoli guerre mitraille bambo basui egoya mabe parce que naza pe mutafo mais nakoya ko fongolela wera guerre ndengwana te sans raison voilà. Nakoya soki muto a dépassé langage à propos par rapport ya wera kaka na même discours à lobby boye mutabimi sanga eza wera to e finge susu c'est que tu comprends lingala pe comme problème on comprend nango lingala comme problème on comprend nango s'il a dit le papa leki va demander à héritier so alobi makambo ko fondateur ça dépend pas kana biso parce que biso azolo bana on te kaza fondateur ya biso zo déranger place à comme fondateur est-ce que tu kende bien ekota to ya teto lukela wera na air oyo non wera za makambo belé ya rosala to ya posa to lukbando kota ka to ko leka ka to lo bakama babatu te so to lingi wera solo to l'accès que to lingi ya solo
c'est pas que toi kaka boy mutu moi lobi c'est que ceux qui ont bébé tchanda bazaki na mon kilomètre 60 ça ouais na bébé tchanda parce que un bébé tchanda aussi il a le droit ya rolobelo kwa lingi c'est que boko tsango kaka boya ko comparer na wera et que toi ba valeur am to lobela ta pourquoi est-ce que makamunyo sa photo répondre makamunyo sa photo la nango non on n'est pas censé d'être là comme makamunyo sa muta lobi biso to ya to la nango non et puis biso to za banane biso to za la kana wera photo miye ba no place ni to za biso tozalaka na wera ce n'est pas les débats de Fally et de Ferré oh biso doit intervenir non awa boso linga bo mema wera na Ferré ta place to okende ngana yaka amakambu batu ya ma Sophie balobi ngana ye na télé parce que toke na ba calibre na ye na ba député na ko ya place obino bo mema ngate na kota te parce que ngana yo peto yebi que si le Ferré c'est grâce à le roi de la forêt est-ce que photo ça lango sous débat et moi Azaki reconnaissant voilà sikoyo au moins te que ça ba débat mo stérile pour nani bazo comprendre pe ba question bo poser bango bien te yango ba pesa ba réponse ya ba polémique oh les polémiques que tu dois chercher yo ki bien kenda kuna yo mais les restes eza pour na muto peut-être le bolinga c'est ko linga we rata parce que nga odi linga we ah ne no lo babuna fingi muto je dérange pas quelqu'un nazo lo ba vérité o ezali. On ne va pas toujours commencer à passer à la télé pour tout ça, rediffuser le roman. Non. Faire et faire son travail, les autres, dans le temps, ça m'a dit. Et ça, le problème que les fans, les gens qui ont des fans, mais ils ont des fans héritiers, mais ils ont des fans qui ont fait. Ils ont des fans qui ont non. Moutouna, ça la moussala naye. Et ouais, on rappelle parce que faire le bapé le roman, dans des temps, ça a bisonné surtout, dans la bisonne, il y a des fans qui ont après tu es banzo quitte est-ce que tu comme au fan faire pas le bac on a conférence siko alobi est-ce qu'a fini mutu non a fini siko nani ni yo yebisanga ke biso batawenge to ya ko intervenir na magama bongo est-ce que toza to ke non tozonga attaque tu drink ngo te tolongo no drink est-ce que ça c'est normal ce qui fait alobi kaza papa leki ayembanga na héritier te mais les héritiers sont là boke ne retourner bozanga na papa leki batu bayembanga na ye pour na biso tozi côté bien côté que soit eza bateau que soit là et concerné bisoter net aux faut se préparer pour la guerre à miner ba grande guerre parce que le col aza icône donc aza le col ministre de côté place mon habité sur to bien combonine il y aura toujours des grandes guerres j'ai bien dit et non des oh eza guerre kututi eza ke mutu aleki alobi di makambo mais beaucoup de la paix nini o ya lobby pour na bino voilà les restes à lobby ayebi pourquoi à lobby yango pe lobby pour na banani est-ce que biso tu photo ko tsawera na makambu nyonso eza lokola ngala lobango ke toza na batu nyonso presque batu balongwa pa wera soit ya wenge bazala kana langage mokoti baza baluka tambo lendi akoloba be mardi lobby i mardi lobby lokola ngana yebi bango ke babalukaka yango na sala bango confiance té pour ça confiance na baya na oté ni binga te pona sa mutu confiance na sa ngana sa mutu confiance moi nazala na confiance à mutu té ndongo moninga awa de ngamoko sikoyo bato na landaka ba discours na bango o na yebi ke ndeto za boto zaka na game na landeloka na yoyi yango moto na le kakawa mutu mo ale ka yebisanga loko ezate poko yebisanga ni na $50 et le si ça va tout ce carrière valeur yangwana petanzala obando ça petanzala ndeni mta beta pièce chaque jour sans pari est-ce que donc ende bien et comment sikoyo yango mona zara toujours na game ya wera nanga na passe na bisengo vraiment wera ye bango ke mutu so ye ba parce que na yebité on ne sait jamais na linga rappel mi balité pour erreur luko publier nga na yebité donc na confiance à mutu té ilo mo bimiso linga mi balité laxi erreur luko publier nga na oyeba est-ce que mobala bien na mabe oyeba do tika no kabo nazana mobali j'ai fait 12 ans ndako fandi za mobali afuta ngo oyebi na ote ko banda bongo boye monte na linga mi balité kasi te mobali apota to comme français lokolo boma mutu et pas nanga kombo na dodani parce que personne tient nga piège na oyeba te est-ce que tout le monde faut balingo dit manzaka odile wana ndeni ni te baza ye photo l'accès nga siko relax nga te po dana leka badam taka maîtresse atongo ozo kate enyame gardien Nigeria batiake bita koma coach c'est que mental ezawa omona ke maîtresse na kote ko bimi na beach po na ko sala tout le monde confiance te parce que kozaka na we reza risque c'est ça
bakosala eloko epesa famille no pasi oyo kana ete ka pozala na wera. Donc faut être très prudente. Nagoya feti er nyonso te, nagoya matanga mokolo bakunda te, nagoya boîte te po yo kozala na boîte na sa mamba bata succès te na melape biarte. Solobi na loba ina ko changer yango te. To ya to lokela wera makambo eza bien. C'est ça. To passer to le kabe form to le formation wera ya malonga. C'est pas que muta bata sala émission lobe lo mission eloko na kei sans tenir compte que yé pas na bato o ba répondaka. Au moment où ils vont passer pour te répondre, bah répondre au deal te, bah retoucher peut-être wera bato o Isaac na kata makambo te. Est-ce que dit le moment je suis si wera tininga na répondre à muta? Non. Na passer pour na message parce que ils ont dépendre na wenge te. Makambo lobi ya wenge côté wenge to tcheka très bien. Les restes bon que nous tout na ba les concernés ba kufite baza. Emelia faire à l'obazali papa lek na bino. A ko répondre on isa mambo bata maison mère. Pourquoi tu se mélanger na makambo eza ya bisoti? Pour na nini? Terrain net kaka. C'est pas bien. On ne cherche des bons makambo ya bien pour na moto yo lingi. C'est ça. Na niveau wera na ko ya ko discuter ka ete ke o awa wera balobi ko tu fali alobaki boyo na esimbite ko zelanga na mambo na ti. Dans 8 nga soki na ya makamba fali to ya faire eloko momo na koya kosala siko analyse en dehors mamba maison mère na ye tant que chroniqueuse na musala nanga parce que j'ai ma chaîne aussi na ye na sali analyse calmement place des foueza na lobby tout haut place des foueza place à faire épée na lobby mais na koya te makambo faire écoute à lobby za papa est-ce que t'as libiso est-ce que nga na better na fait moi je dépend de Weranson mon logo o aza président et affaire épée aye biango to changer discours tu peux changer et le côté mais ce l'autre qu'on a eu na bandi oh écoute te faire renenga zana kosi est-ce que ya zalaki confondre est-ce que wana za makam na biso tozo expliquer nani o azalaki te ye mo peut faire ayebi ke makam lobi alobi ngo pourquoi peut-être peut benda ba chaîne molai siko biso peut amona liso su qu'on ne peut pas répondre tout makam nyonso ba isa ya répondre te protégeons nos logos c'est fini so mutaya toucher ne wera wana oyo bimi ba peso pe na raison que afinga ki wera c'est ça et ça bagia musunga na bundaka penga mo terrain net o comprend o tali pe bo ketira imanga ba finga mona na nga na YouTube oyo pona olobela mamba wera est-ce que okende bien et comme c'est que na kota makambu te que oyo na yebi mutu na ngona makolo te o makambu tatangi ne wera te monde ba finga mo ko sena mwana nga makam na YouTube c'est que na bomba ngo bien c'est que so fingi wera na sanctiona bakana na nyonso. En tout cas, nga ku nazana muta faute. Nga za makambo bondela bato te bato bayebi ke so muto fingi wera bongama odile manzaka oya. Na lo baso fingi wera tenga ba crédit obengi ngati. Mais soki muta fingi te. Ba les concernants lo bel makambo bazana bango ba ki ba défendre parce que tant ba lo bela pe wera makambo ba les concernants pe ba ya kokota te. So faire lobi mamba ba papa leki ba kolo nango baza bokende ko tuna bango. Nous on souffre pour le roi de la forêt, c'est pas que makambo nyos tout. Oh ya biso. Moi je respecte mon logo na olinga peut-être ça c'est buzo baté. Na tia na sete ba ko mosakana na non tant on a commencé à débat la type go débat naison est-ce ma wako fondateur to banu sonne lango le loza sika et ça rediffusion malobat faire aloba ngo déjà et ça la peut débat et si là après to bandela on sous c'est que to yebelo to ça est-ce que to connais bien merci beaucoup ok merci beaucoup Odile Manzaka tout iPhone 14 bo eza mama e obaka kumpanzana ko yo modelo zobua ki mama ok tozonga na Washington appelle sur basalam le gouverneur de Montréal il s'appelle Yves Yenga basalam na yo yebi et pourquoi pas à Flavie Panda garçon shopping na Paris big up na yo Flavie Panda yo yebi par rapport à game au commissariat bambo te pas batu balinga Odile Manzaka toujours. Ok, merci. Odile Manzala, par rapport à Makawaki, Edison Claire Lio, ko li mettez mon cocaca. Topé so basalam, li mettez mon cocaca. Voilà. Tout le monde moko ya wenge kaka, potoza toujours na kata wenge moko ya mwana na bino ya wenge, cuisse de poulet o aleka ki na émission ya Noeli Tambwe, o a dévoilé ki ba secret o aleka nongwe pa ba président mususu, aleka abi aleka na ye. Mais à côté d'un orchestre, il y a Kofi Olomide, place Oyo, Azaki les sous comme danseuse.
akomaki nde mwasi oyo bazozwa ya ofele bazozongisela eloko moko te bato baleki basiliki tomoni so réaction ya Papi le Prince aye koréclame pourquoi ye aréclame ngo bongo aussi longtemps lere azalaki kuna azalaka koréclame te lelo aye koréclame etake mwasi conseil ne kokopesa non on a des réactions il y a bémission toyeba te forme ni photo salela ngo hein. Couste poulet c'est un maman déjà nga na loba mobile aza fidélité na lobara déjà vidéo mon en 2011 mobile aza fidélité mobile a cause na basi 50 ans alinga bango kaka moi c'est des fois za fidèle azaka na mobile moko Bible lobi femme soyez soumise et fidèle le mari aimez vos femmes donc cela veut dire pluriel le défaut est à rakota mobilité mobile aza lokola bébé onyo sa mona na misina sepelaka nango yonde foye bisaki o simbité. Est-ce que tu es bien? Écoute. Moi, je suis mobile depuis 12 ans. Mobile, je suis parié tous les canaux à Sanousé. Mais je suis Odile Manzaka. Est-ce que tu es bien? Écoute. J'ai fait 12 ans naïe, mais je suis Odile Manzaka. Tous les bateaux, balinganga pe le quoi babo mamoutou. Après si Roger les combattants basalam, mais la réponse n'est pas claire. Madame, tu es mariée? Oui. Vous avez un mobile? Oui. Est-ce qu'à forcer nga? Mam sima sister. Ah, mutango bandi ko sister adiembela pe yo sa bossa ye pas diembela. Maintenant yo za pose. Est-ce que ma iso ke yo forcer ngo bima? Est-ce que déjà? Ndeti réponse à bien pas mutu yangwana. Est-ce que toi connais bien? Mukolo moi sa bando ye banini aza mobile ya osakana na ite. Parce que mobile ndenga za bongo soko séparément tabimina mwana neto na bleki nao. Combien de fois yo mon? Parce que mobile c'est aza lokola bébé ndena lobi et le retour mon en ami soit raisonnable na sima a se pelaka nango et le bandi de ba comme bataba de reflash voilà o comprend talaka na pasteur akoya et bon mutaye mbaka chacho akoya tete so pasteur kutu premier mutu toyoka ka tobola mosi na et toyeba ke kulu na pasola mosi na lichette mais premier congolais to découvrir ka zoksa mosi na vaseline pasteur te. Voilà. Premier Congolais a changé les chèques en vaseline. C'est que wana, c'est que faut y avoir comme wana ndenge nini. Parce que moi si pas l'inko miye bate kaza moi si. C'est ça. Yo ke musala na yo. C'est que lingi so la posa ba respecter ka musala no ba respecter ngo. Nga na sala place ba mbali bazarate. Nga odile. Oyi na bano sa musala banda ajini. Nga zaki na milliers na depuis longtemps. Comment moi si nzambe na zongo na 2000 ce qui disent Soyez 4, je ne sais pas. Et en tout cas, ça va faire na bachiko polo na noir. Que son âme repose en paix. Je t'oublierai jamais, jamais. Vous comprenez? Voilà. C'est quoi? Ndena bano sa bongo. Mobile yango azaki tendeni. Na linga ki nazala o nazali lo dil manzaka. Bongo te? Voilà. Nga ba mi bali basakana na ngate. Nga mokoni naza bo sakana na ngo isani. Obi combien de batu ya ba misenga na yebi na mondo. Combien de misenga na yebi na mondo. Mais c'est de vieux et de masse, on s'arrête. Au moment de dépasser limite, pour moi, on a déjà moussissa ou ebimanga. Ya gourou, elongwa awa, et comme ya. Yo mo comprend que te, et mouinda mo pelé à eso que te, yeba jéonati. Parce que nga nambisa aquarium. Na rotika jamais mobile nanga o naza na lelo po na yo muto ye lobi non. Parce que rotika ka jamais mo sino bozaki na po na Odile Manzaka. C'est goye pende pa nanga posani. Oye ka posaka nanga. Est-ce que tu es bien? Écoute. Mobile nanga to zala nae. C'est que place to uti ti place to komi c'est que bolingo za kaka. Atiki ngate? A ozo rappel moi biloko na libanda ma otika ngaka te. A ko pasola rappel ba tomate musu parce que za mutu. Ma otika Odile Manzaka te. Mais est-ce que yo tango okoya pa Odile Manzaka otika oya yo pona Odile Manzaka? Et puis na komo tika mutu nanga ndeni pona zaki nae avant na koma na bakombo nyonso. Tango na komi na bosa na keto zaki na ndeni. Na longola na remplacer yo. Yo po kutinga na bakombo mais mutu mo azaki sana za boya zalaki c'est que ye kande mutu fazala bongo te c'est comme moi si moi ça mama bongo mama lo babongo mobali ne oyo lekana so tenga $100 nga monde na za na moi $100 au moins te que donc soki moi so lingi te ba pasolo tomate ba pasolo te donc il fallait pas bon na yebite première heure chez moi je dis que bière wana yeka kuiste c'est ma sœur c'est plus que la famille mais na pesa basi conseil c'est ça. Moi, si c'est toute une école, moi, si c'est l'Afrique, moi, si c'est un pays, moi, si c'est tout. Un maman.
bakozwa mwasi moko bazwi mobali moko batie bango na zamba oyo eza kaka na banyama bato baza te ekomi mpe na bato mwasi moko mobali moko batie bango na zamba oyo bato baza te zamba mbala moko ekomi na bato parce que mwasi nde moto apesi biso bato c'est que mobali atikali azaka ndenge ozomoni wana place yo komonela mabe peut-être pas na comprendre yango bien te parce que mobali aza na esprit faible soko yele doro flash akopasola akoyeba na nsima ke ozalaki danseuse bongo te c'est pas dit que mibali nyonso bato babimana bango baka badanseuse non faute ezaka ya mobali te ezaka ya mwasi soko olingi omiyeba nini oza ke nga na ye na nga mosala soko alobi kaka apasola nga par choc na bona nga nakoboya na nga alobi mpe mabe te mpo apprendre bato misusu oyo baza kuna nano mais mpo na nga mobali azalaka na faute te décision evutaka pa mwasi tomonaki eka motu ye alobi likambo autofina mwasi mona lisoko ayoka egu te omo te réaction mwasi ana ayoki nde gu bamesana déjà epa yebedaki oyo afininga eza ye seke eza eloko akomisana mbala nsima ofini osiko olibeli po afini bongo lisoko yo oyoki bi oseki nao mbala nsima osala nini mais soki afini bongo oréagir étant qu'un maman que tu n'as pas ce droit ya koridikize ngo devant bato mbala nsima osala yango susu abanga te c'est que mwasi naza en faute topesaka mibali bafaute te nga apesa mobali faute te mwasi mo atelemi na tonga lobi mobali nanga lingeni nga mandanaki obundise mais mpo mbandana ko mobenga mobali moto apesi mpe accepte okabon mwasi ana pa yebi kazaka na mwasi ye pa ndimi te ndenge andimi bongo baozole mpe su mosusu oyo ye pa ondima faute ezalaka na mobali te mobali azalaka na faute te mpo mobali bayebisa ezala na 1 million de basi nde bayebisa na bible eza logique oui yo soutenir polygame mobali soki azozwa basi ebele ntango mona badrago baotonda na baville mobali fo bala ata ba 12 femmes obali bango poto doser badrago ata na bapaka juma wana badeni leso bazanga no basola tomate fo bala bango surtout bapaka juma wana kobala bango otolobela au moins aebimi badeni leso bazanga bato pasola tomate fo bango kope na bango yango wana yango nalobi soki ayebaki nini akendelaki et puis ayebi lobi na ye nga alobane bravo na mosala nyonso asali mpe na mosala okontinue kosala c'est une fille courageuse talentueuse c'est une fille très gentille parce que c'est ma sœur donc c'est vraiment ma sœur nakopesa faute te na alobi mabe te alobi mpe malamu te sauf que crédibilité ya motu babatelaka yango même mboka eza na makambo ebele mais ebimaka mpe te est-ce que tokende bien même nyama aa na basekret mpe ebele akobimisa yango te cela veut dire combien de fois motu azo raisonner mbala ebele eloko mosusu okoloba eza nango bien mais lobi na yo eza na côté bien eza mpe na côté mabe parce que toyoki eloko mo balobi toute vérité n'est pas bonne à dire mpo na kozala oyo olingi il faut kobomba mingi koloba moke exemple moko boye eloko moko ya mabe eservir yo leçon peut-être ebandelama te kobimisa mabe moko boye oyo peut-être esalemela yo devant bato mosusu bazwi côté critique yango wana odi le manzaka j'ai des défauts mais bato bayebi yango te moi bafinga ngango eza te omona moto afinga ngo eloko ayebi te mpona nini je pas des amis na confia moto tu likambo na nga te naza na baprogramme na ngai soki epa na nga moko nzala na nga moto ayebi yango te pasi na nga moto ayebi yango te yoka na pasta je sais quel pasteur confiance kana ba pasteur po biso naza na ba pasteur ba toro na so na ko so la ba mambo wana te na ko ya na mambo mais na ya na mambo eza vraiment bien voilà na sala mutu tout confiance te passe na nga yanga parce que na memela ngo mutu te même ndeko na nga oyeba mam na nga te parce que tant nzamba sala mutu sala biso mi balite voilà akena tshane na libuma mutu bota ito za pe bandeko te to yaka kutande na mukili po mutu sala biso zaka mutu moko yango mukolo mutu akendaka alaka mutu te po to za bandeko te to yeko sangana kaka po eza makila mais place to utaka basala mutu na mutu na farine na ye mutu su farine eza na mwindu mutu su eza ya pembe donc basala biso na manière na ye batie libuma mutu bota cela veut dire to babota biso omona jamais esprit ya ona o eza ndenge momundo mutazaka na ndenge ni yango mukoto kata pema tolakaka mutu te ata mutu ya leli tozongaka te po mutu asala biso aye kozwa biso je fais confiance à personne kande liwe yebisaka mutu te ndenge mpe makambo nanga na bombango
Voilà, soki olingi okende lobi to lobi kuna oza pe na ba respect yeba secret loba muke bomba ebele voilà to ekozala bien pona ye na bato misusu ba respectaka ye est-ce que tokende bien ekota ok odine manzaka tozaka na même sujet wana tomoni critique ye makasi bato misusu baye babimi na télé balobi non il fallait pas aloba mususu balobi te eza ndenge ya badanseuse moto abimi na ndako na bango mpo ake kosala mosala ki danseuse ake kosala kindumba akende kosala kindumba ake mosala te ake kosala kindumba kozala danseuse eza mabe o comment badanseuse bazala te yana badanseuse bandumba nyonso oyo oyo baza na mokili oyo na ville ka te mokili et puis un vrai mwasi nde aza ndumba mwasi ndumba nde oyo azomibatela makasi koleka oyo aza ndumba te parce que mwasi ndumba ndenge aza na okoyebisa eloko te oyo ekobebisa lobi na ye ayebi komibatela peut-être makasi koleka putain mosusu mwasi aza ndumba te en l'occurrence yo somona ndumba basente c'est des rares bandumba pe faut soko moni ndumba azizemi c'est que ya komi ntiko nzamba mai donc azaki dragon abandi na vipère dragon kenda faux dollar akomi nzamba mai andimi sikozo zemi un vrai dragon o makile sotaka yo tia ezemi otielaki mbuma otoni un vrai dragon batielaki ezemi te mais otala bapeti na biso bakendaka banchiki baza lelo zemi lobi zemi cela veut dire mutu aza na mental abotaka na divagation te mutu aza na mental akoesamaka mpe na divagation te ne dis pas que badanseuse babandumba c'est faux déjà parce que les danseuses oyo baosala neza mosala na bango chacun a sa meni maman nde toyaka boye nga bato miso totanga na bango na banchiki lelo nayebi te so bakomosa mosani Congo eza na complication makambo nde toza boye yango moni so ebembeno esala so te mais à l'époque so bayebi so ebembeno okomobanga makasi mais so bayebi so ebembeno lelo kanzoni mutu abiki ezwa kode wani mboke ebaluka qui t'a dit que bato tout baosala na bureau qui t'a dit que bato tout baoza ba faux analyste qui t'a dit que bato tout baoza ba serre non chacun sa meni mutu okutaka eluka binarata pour gagner quelque chose on dit bravo to encourager ye parce que ça peut musala na c'est son job mutu moko koloba danseuse aza ndumba cela veut dire amefingi ye moko so aza mama mutu akomifinga c'est ça yango nazoloba mobali ya mutu azalaka te mama y a pas de mobali na biso te mobali ndazo pona mwasi mwasi koloba te ke mobali na bino yotelaki mutu montre kote ni mobali nini yotelaki montre po mobali so bando kengelo kolemba no kaka okokengela na chambre boso ake subo ake na chombo okengela mwasi nini azokende loba mobali nanga mobali nde alobaka mwasi nanga ezaka mwasi te parce que mobali nde akolinga c'est pas mwasi mutu akolinga mwasi aloba jamais que mobali nanga c'est impossible parce que mobali akobala 1 million de basi so okuta mpe na mobali no aza fidèle ya bongo kumisa nzambe so okuta na mobali naza na 12 basi kumisa nzambe ya bongo parce que bible pe loba yango eza défaut te danseuse aye koluka musala akuta na mobali abala ete po basi na bango baza basi na bango yango banani o balinga mibali ya bato te qui est cette mwasi oyo apekisi danseuse alinga mobali na kata musique oyo ye na balinga ete mobali alingaka oyebi so azalaka mobali nani moseke mobali ya moto ayebanaka te est ce que tokende bien donc batika bato basala misala na bango on ne peut pas venir si poto ridiculiser bato poto humilier bato finga bato non so écoute pour la akuta na bamba bongo c'est pas dire que c'est tous les danseuses parce que tous les danseuses so bakuta na bamba bongo bakoma non peut à ta 20 il y a solo nango parce qu'on n'a pas des épreuves tangibles oh ezolinga l'acceptation que to ya koto ba c'est vrai ou c'est faux nga na côté na nga na lobaka ke mobala zaka na faute te faute ezaka mingi ya mwasi parce que moi c'est tout un esprit c'est un maman pour moi c'est ce qu'on raté bana pe ba ko raté est-ce que tokende bien eloko so moi c'est ce ka lingi te mobala osala ngote mutu moko adoba te ke bakenda kuna po balinga mibali na biso oh bozalaka na azaka mobala na noyebaka ye premier mobala obimaka na azaka mobala na noyeba mwasi na mobala mutu atika osala mate so kutana mobali mo azala na loba merci mais yebake yo pe mukolo mutu musu pa yebi kaza mobali na parce que so kutana mobali alingi yo moko aya bongo loba gloire au Seigneur mais baza 4 te ba pasteur ba divorcer
akebwa moni mama na chaku ya sambeki po ba chaku baza ke na gombo mona ba chaku ya sabeki sambeki o kate sambeki à part ba chinois pour ça luki ozo pena ke na mboka oyo premièrement na mobala oza mutu ye moko na ndenge nini basi nyonso kutu okomona mwasa 12 ans oki ozwi tomate bo lèvre kweya mwana 12 ans za lèvre zate mitraille siko ya 40 ans ba gratta lèvre nyonso ba gratta na ba pasola tomate ku successive lèvre to ezika mobali soko ake na gomba zwi amoni tsaku moko boye sans bec azwa ete Fuyozali. est-ce que lèvre zozongisa ngo na mai po ezongaka na mai banda bapasola sozongisa ngo nanu te botika mibali baza kalme bayibi eloka mutu te de forcer de l'homme comme ça kokangama na bango nde bakomo pasola na bapare-choc. Est-ce que tu es bien? Et comment? Il ne faut pas forcer quelqu'un mutu so alingi akolika o mobali alingi otinda benga o te alo bebe ndeni obenga te bolingo eza te yo tuna bengo te ye mo ayebi te ke yo zali. C'est ça aussi. Yango bolo na cop ke bolo na makambo susu parce que mutu aza na cop na mutu akoya na makambo ebele te nayebi ke na danseuse mena na cop na ekotilanga moke aso mutu mo amekinga koto esimba te mpona na mwa 2000 francs nanga siko ya mo po yo oluka musala oza pe na cop mususu ta par wana siko faut senga mutu yango transport okende soki ayebi soki cédé par choc osani tu n'as pas le choix parce que faut zonga ka ndako. Cela veut dire un bon mois, ça mouton, foyer, combien de fois 10 francs et comme 1000 francs. Azaga mouton envié au dit pour un iPhone 14T. J'ai pris ça parce que j'ai travaillé. Nakolo bila wengete, mais na ozaka au dit manzaka. Pour anini. Wenge, nana makambo yo, yo kuti et côté linga dollar devant yo. C'est ça. C'est que moi mouton sakana nanga ezate. Ozana eloko koloba nanga te. So wenge lobi ke des États-Unis on dit les manzaka boy na bonanga parce que naza makambo ezokotela nga pe mbongo fona tala na nini nanga na ko gagner combien. Voilà. Moi si azala raté kaka oya me mama na mopepe moi ça za o ayebi cop 1000 francs nanga ayebi make-up ayebi pe na 1000 francs ko balolango yango moni mingi na zonga na mama Olive amema combien de batu na bizamba si lelo non muta benga été en retour que ya kotala nga pe na loni matembele ndingo laksenga mais aza mama Olive non Voilà. aza mama Olive akota make-up ndenge nyonso alingi mais aye atsala bilanga na place à make-up balongwa kozala ba président balongwa kozala mamutu mama Olive azanga mbon cela veut dire moi si foyer ba musala mingi ke koyeba mbetu okoyi pe koyeba mbetu so yebi musala te o bando tanga bongo bayoza mibali na biso mobali nandimi akende poani poza mwasi moko ya tralala parce que moi ça yebi pena okoti a 10 francs na mobali moko akobanga po akende po luka olobaki aza mobali nanga yenda obando olobaki oza mwasi na ye Yenda obetelo tolo. akobetelo tolo mpona apport. Voilà. Parce que mobali akolanda mwasi ka mpona tomate te parce que y a des tomates oyo bazwaka 2 fois troisième personne azwa te ya batyaku Voilà. okomela donc po omona ebo faut comme un message na français. Allô bébé ça va? Oluki français mais faut tia français Jamal. Okomi bena allô bébé ça va? Est-ce que tu avais regardé les séries? Et tout est maman o azam ta français. Ah, siko ba tia kwa bongo baza. Au PC mbongo abi non, papa va me demander. Est-ce que dragon ou son papa va me demander? Tolandi. Dragon ku to yebisa o. Bongo mega. Matembele be baleki bakolia. Sikoyo po mobali azala na yo abanu betelo tolo. Il faut fonctionner. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Noël Kito, na Londres, MDD, Fiston Ituku. Merci à toi, Odile Manzaka. Tango mona loba une émission Margot Lobi na pese basala Margot mobali nzambe mopandi sango Diego Kao yoyebi pour kana bingo Diego Kao et merci infiniment pour tout. Merci à toi, Dieu merci Mbadinga, les journalistes par excellence, mon frère chéri, et pourquoi pas Isaac Ampekaele, le contre-maître de la presse, et il s'appelle mon loulou, mon bébé Cisodor. Maman t'aime beaucoup, Cisodor, la médor, je te salue à passant, et pourquoi pas toi, Bogard de la presse, toujours Pampers, papa Pampers. Et Papa Pampers. c'est comme Cisodor à l'obéla Fali, Bogard à l'obéla Ferry. Donc, et pourquoi pas Milik de la presse, Kangelanga quartier, un mobimba. On a yazaka so tumbolinga, côté kuna boleka sote. Voilà. Yazane kananjili. Yesoka tumbolinga. Et bela bata, wana ya presse, nyoko la bata analyse.
so babengi yo bakobomoti ya sikoyo njili mpe bakaneli biso ya sikoyo miliki de la presse yo yaka so tumboli mami njili bosana po mabango bokolia miliki de la presse j'étais salué aussi à passant donc tout le temps dans un abino pourquoi pas amour de la presse donc amour de la presse merci infiniment pour l'assistance et puis tout le temps parler attends la maman de Nyalamuki j'étais salué aussi à passant donc voilà ba basi na ben na bonne boire aminoté mais game toujours game na ba basi et indi voilà mi bali nde bakenda bitumba rapide le Congo gagne toujours voilà to fandi to moni disque d'or a fallu et Tolali Tolamuki fait rigoler le padre à ce disque d'or certifié na Sony Music na Fred. On dit bravo, misale qui est bien. Ba bundane maman ba CD zo ngonte kama poto bando comprendre maman ba do yene bisuzani. Vous comprenez? Parce qu'au moment où on a des doutes. On a des doutes pourquoi parce que tout le monde appelle CDT comme tout le monde était comme l'année pour tout le monde tout ça bah disque et tout ça là. Mais on dit bravo. Na o quand même et mon ami et balinde quand même été caméra donc voilà pour moi dans un eloko lobati après c'est bango tout bah félicitations musale kende bien ça de Martyr aux appelle le 25 décembre héritier Gouti Watanabe le prince du royaume héritier du trône mon loulou et Kedi Nomial aussi on attend Kapekepe dosé c'est déjà pour bientôt Kedi Nomial il y a 3 titres qui est là et génériquement encore des chansons Kedi Nomial. Et pourquoi pas déjà à Déplique Pomba, bon séjour à toi à Paris, mon frère chéri. Donc Daddy, j'étais salué aussi à passant, Déplique déjà dans ma mission à Paris. En tout cas, bon courage, c'est toujours Wenge qui gagne. Et héritier, tous le 25 décembre. Hein. Donc, on tous à la Wana par rapport à l'image. Donc voilà. Le 25 décembre, fête à papa. On peut se fête à papa parce qu'on peut moniser ok concert on peut faire si maman casse pour et tomber sous les rois de la forêt les 25 vous comprenez il y a un moment c'est tout ça une héritier belé voilà bien merci beaucoup ceux qui sont là qui n'a pas héritier belé non tout ça héritier n'a biso on encore ça les belé mais il y a plein de musiciens aussi héritier c'est quelqu'un qui a de à motema Aza brutal na maman boy, mais na motema. Voilà. Aza motema et puis il a l'amour, la considération et je sais pas ndenge nazola makambo na ye je sais pas bon c'est la famille hein. Omoni makambo sous mutako ba peut-être na odi la lobby mutu ya ozwango ke non na ko sa bongo te parce que c'est ma sœur. Voilà donc c'est pour cela na ba ndenge mususu na lobby donc par rapport à mon thème quoi voilà donc je salue tout le monde bango tout baza batunanga pena donc tout le monde baza batunanga et le roi de la forêt za papa biso papa ya mboka mobimba voilà papa mboka mobimba za papa un clan parce que Wenge c'est toute une république démocratique de la musique où ranson naza munene makasi donc ba débat stérile na osa c'est ngote parce que okomona na osala ngote impossible et là son boya ranki na faire na héritier na kota te na kota ya Fabregas te na Céléo na kota Fabregas te na héritier ya mien héritier te c'est que combien de fois na ça c'est sango siko na bana na wera c'est impossible voilà tout le monde vraiment oza wera sonic que ça le bien ngaza wera ya makila te ngaza na wenge ya mikuwa do yo wenge ya mikuwa ngaza na wenge ya mikuwa donc so mikuwa ebukani kikata makila bako changer voilà tout balingi mais mikuwa so ebukani kikata diwana siko mikuwa wana na wenge wana c'est Odile Manzaka. Merci infiniment tout le monde. Maïs Fabregas déjà bientôt là-bas que la personne va boire moi la carte chomi. Je te salue à passer maman t'aime beaucoup et pourquoi pas Christian de Cornes et je n'appelle même ma chère chérie, ma sœur chérie, je te salue à passant Olinga Olobani. Les camarades n'engagent pas loba. iPhone ndi naza ngo boyo bado kimi soma loba. iPhone ekimisa. Oza chombo. On va na iPhone nanga. Na go solo pe cadeau. iPhone oza nga se mundela chelo trombo mabo. Ekoya. Wa mutema mabe. Ekoya. Nebi ke nolo kito place azali. Basa effort.
Ça les forotine. Non, le kit au pénal, non, le pénal, go sell iPhone. Non, le kit au salango. Non, le kit au pénal, iPhone. Go sell là, Alex Intim à Washington, a pesé au salam. Voilà. Donc, bah, trop fait, tout on dit merci. Et biso pénal pour na relaxer, parce que tu linga le roi de la forêt, tout est là qui est dans côté bien. On est fatigué, et là, on monte au son et la souhaité. Parce que ma le baissé si là. Marambutu, bah, le baissé de son et là qui ont déjà. Est-ce que il faut de ce que ça? C'est que dans sa rediffusion. Et là, si les ateliers sont aussi balobaki, et puis si de ça discussion, tu gagnes déjà. Et si là déjà, débat PC si là, donc on va de la tête. Par rapport au débat, nous avons litambo grand abisso. Bazana raison au finga no litambo, parce que ce n'est pas le problème, il y a toi. Toi, tu m'as posé des questions ici, je t'ai pas répondu. Est-ce que tu m'as forcé à répondre à eux? Non, non. Bah, qu'est-ce que ça? Il y a un moment où un problème à au canal Lingala. Lingala est comme un problème. Nolita, on n'a pas un blême. Nolita, on a les cambotés. Lui, il a fait seulement son travail de poser la question à la dame. La dame n'a pas répondre. Et puis la dame a répondre. Bah, finga, pourquoi? Babi Noli, oh, il y a par choc. Noli mutabimisamo. Allez, balal balamuki su Noli su soye kana. Te ba finga été parce que bana ba argumenté ba ebi que YouTube. Le quoi musique est comme la polémique, bah comment le kaka est loko ya polémique. Pour finga sani. Eh finga sani. Bon Noli tamunde mu na oneza ka la fufu. O ya finga mon qui est pesé, à répondre épée. Parce qu'on peut pas répondre à tout le monde. Mudum ça ya toucher tant sous pas base. Mais oh ya au finga ye Noli pas monique à peser, à répondre. Parce qu'il peut nous donner ça la foufoute. Bon, moi je vais poser les questions. So, tu m'as posé la question. Je vais répondre. Est-ce que vous forcez non, non. À poser pays? Je vais répondre. Parce qu'il y a un problème, mes amis. Moussala nga bande en Kanaï. Il y a ma bé, oh, il y a le bi, oh, il y a mouton, ma bé, il y a un bika kous. Première mouton, ma bé, il y a un bika kous. Donc, batunyo so ya mbaba lobi la batun sou ma bé. Bango ba ba finga rete ponani. Tant que le so kous ça lobi vérité, soit vérité pété. Ne komi ke ba ya lobi ma bé. Non, batika bat basa misa na bango. Batunyo tout est basa misa ndenge moko. C'est ça. So les questions va poser dans la vérité. Tant pis. Ne kous ça lobi bongo. Ye moko yebi pourquoi lobi yango. Il sait pas pourquoi lobi yango. Parce que Kala n'a pas le bango te, le lo lobi yango ayebi pourquoi. So il fallait aller au bango pas noli. Pour attendre sous délivrance c'est le camobo. Où est le problème? C'est ça. Noli n'a pas de blême. Oh, c'est quoi ça? Merci. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 85 85 deux fois 351 pour s'abonner massivement dans Manzaka TV. Et pourquoi pas à président Golf Kizola, j'étais salué à passant. Et vieux Robert Kinzon Domoté, maman j'ai mon patibi, maman Mouki Régénie, maman chérie d'amour, président Bilancolo, j'étais salué aussi à passant. Et pourquoi pas coach Ngama, coach et Dr. Ig Malongi na peso basalam, Dr. Ig Malongi maboko majorette na peso basalam, Dr. Pichu Musungu j'étais salué aussi à passant, notre HCG Kata na peso basalam. Et pourquoi pas président Sami, et pourquoi pas ya Papi Voula na peso basalam, ya Papi Voula babi gap na yo. Donc s'abonner massivement aussi na Manzaka TV. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 85 85 deux fois 351. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, ceux qui sont dans le bloc, à maison, mais non, c'est bon, déjà, on est focalisé pour le 27. Maman, là, t'as coupé, maman. Moi, le 27, coupé.com. Tous dans la village, c'était le 27. Biso tout aux alawana. À partir déjà, il y a eu un on est zalara. Batama ba champagne, bozalana, parce que nous avons relancé des filles. Voilà. Merci beaucoup, Odile Manzaka. Merci infiniment à tout le monde. Voilà, bateau a lésé. Bon, mais ça n'a pas bon zambala sima. Ok, merci. C'était bien bon. Odile Manzaka na yeto kenara boye. Ya kanina mutu ya lubaka. Ming na na mutu na yeko bundisa papa na ngaite na ende ko expliquer. Voilà. C'est ça. Merci na Héritier Bongo. Héritier Bongo qui défie batelinga iPhone 14. Pour les États-Unis. Tinda. Merci na ya tété qui dit chaud ma maman na bengue ya tété ma maman chérie pourquoi pas à ma maman encore Régine Congolo je te salue aussi, je salue tonton Ray na Afrique du Sud. Merci na tonton Toutou Gidol, voilà Toutou Gidol na Afrique du Sud wa mbote na bisika ozwami pourquoi pas à Kati
et Congo, ma petite soeur chérie. Gros bisous, Gauthier Sueli à Luxembourg. Pourquoi pas à Yannick et Kakanga, Mbote na Obisika, Ozwami. Merci na bino nyo surtout. Oyo bon message na kopesa so confiance na fidélité to kutani balasima. Ce qui Nzambe azongite. Bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.